en ligne. Parce que ces deux confrères, le frère Jean-Marie et le père Grégoire, je les connais depuis plusieurs années. J'ai été leur maître de novice quand nous étions à Isiro. Ça remonte à 1996, vous imaginez. Nous avions été entre la vie et la mort, parce que c'était des grands pillages, on avait été, n'est-ce pas, évacués. Mais ce sont des confrères que j'aime bien, on est heureux de célébrer leur jubilé ensemble. Merci. Plus en ligne. La Saint-Vincent au niveau de Kinshasa aujourd'hui, et puis ensuite le jubilé de 25 ans, jubilé d'argent donc, de deux confrères, frère Jean-Marie Koupa et père Grégoire Tchimanika. Voilà, merci beaucoup. Okay, c'est tout. Qui est mort, entré au ciel le 27 septembre 1660. Donc ça fait plusieurs années depuis qu'il est décédé, et on fait toujours... Plus en ligne. Sabino, Maloba, Mabiso, Babale, Jean-Marie, Koupa, Malibako, Pengai, Grégoire, Tchimanika, Chombe. Nalimina Kokomisa, Mbote, Yaba Christou, Yaparoas, Nangai, Isika. Plus en ligne. La Saint-Vincent au niveau de Kinshasa aujourd'hui, et puis ensuite le jubilé de 25 ans, jubilé d'argent donc, de deux confrères, frère Jean-Marie Koupa et père Grégoire Tchimanika. Voilà, merci beaucoup. Okay, c'est tout. Parce que ces deux confrères, le frère Jean-Marie et le père Grégoire, je les connais depuis plusieurs années. J'ai été leur maître de novice quand nous étions à Isiro. Ça remonte à 1996, vous imaginez. Nous avions été entre la vie et la mort, parce que c'était des grands pillages, on avait été, n'est-ce pas, évacués. Mais ce sont des confrères que j'aime bien, on est heureux de célébrer leur jubilé ensemble. Merci. Rendez-vous. Voilà, ici c'est la maison provinciale des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Nous sommes au Congo, nous sommes on dirait bientôt nous serons en France, hein, si Dieu voulant. C'est pour l'année prochaine et pour encore une fois de plus célébrer le 150e anniversaire. Merci beaucoup. Tozala baombo bamosolo pe bambongo te kasi toluka libo. Nous pouvons une grande joie de célébrer le jubilé d'argent de nos frères, le père Grégoire Tchimanika Chombe, le mitano uto bami bonza na nzambe bombala ya
boye mawa na bato bakofandaka ye ongomba Sion baye bakokanisaka te bafandi na loboto ongomba ya Samaria bakolalaka ombeto ikembami na mpembe ya nzoku pe bakopemaka okiti ya mozele. Yesu Kristu mokolo bakangaki amipesi mpandimi koyoka mpasi akamatilimba atondiyo akukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani bolia yango bino banso eye ezali nzoto ya ngai nakokaba yango oya bino. balangami osemo bimba okolisa bolingo bayo mitema ya bana bayo kanisa papa biso François na episkopo ya biso Jean Crispin na banganga Nzambe banso na bandeko baye lelo bazali kosepela mibu tukibali ya mitano ya bomibosi na bango na Nzambe mingi mpenza nganga Nzambe Grégoire Chimanika na mofelele Jean-Marie Kuba. Okanisa pe bandeko babiso bawe bazalaki na elike ya kosekwa okanisa bayebanso batiki nse eye oyamba bango mboka yo bamona elonge ya yo. Ebokonzi tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi bwa siko elongo na bondomo Santu Maria mokoti bazambe elongo na bapostolo mpe na basantu bayo banso tina bango Saint Vincent de Paul elongo na baye bazalaki bandeko bayo awa ose bongo tokomisa mpe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa bolingo.
maloba mabiso babale Jean-Marie Kupa Malibako Pengai Grégoire Chimalika Chombe nalingi nanu kokomisa mbote ya bakristu ya paroisse na ngai bisika nazosala mosala na Canada nazali bongo kire ya paroisse Mbibale pe bakristu ya paroisse balobaki na ngai soki na ye natombela bino losako napesa bino nalobela bino bambote na bino nyonso bapesi bino mbote ekusi mpe balingi bosangana na bango na losambo yango wana batindaki ndambo ya chapelet eza moke eza mingi te eza elembo eza mpe na losambo zambi bazosambela mpo ya mbongo wana ya bandeko misato ekomami na nsima ya papie eza na bachapelet wana ntango ya bobimimisa bakokabola mwa ndambo ya chapelet wana na baye bakoki kozwa. Oui, tout est grâce. Révérend Père Charles-Alain Kouloulou, supérieur provincial de la vice-province du Congo. Révérend Père, Messieurs les abbés, révérendes sœurs, révérends frères, Messieurs, Mesdames, les honorables sénateurs et députés, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis de célébrer ce jubilé par son amour infini et sa miséricorde. Nos remerciements s'adressent au révérend Père Général Bertin Sano qui a bien voulu présider cette Eucharistie et de notre jubilé d'argent des vies religieuses, mais empêché. Nous remercions le Père Charles-Alain Kouloulou, provincial de la vice-province du Congo, avec son conseil, qui ont retenu de célébrer solennellement ce jubilé en ce jour. Nos remerciements s'adressent au Père Marc-André Couture, animateur de notre retraite, riche en enseignements. Nous sommes reconnaissants envers nos membres des familles d'avoir accepté notre consécration religieuse et de se joindre à nous en ce jour mémorable. Mais Air France annulé vol ya lobi alors usiamo lelo bandeko misa esi bokende na moto C'est un événement d'action de grâce et je rends grâce à Dieu qui m'a soutenu pour réaliser et parcourir ce cheminement spirituel avec 25 ans de vie religieuse. C'est pas beaucoup, c'est pas peu non plus, mais c'est un sentiment de satisfaction parce que la présence de Dieu m'a soutenu, m'a soutenu. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Et je l'ai dit dans le mot, tout est grâce. C'est par grâce que je suis arrivé à ce jour. Je ne mérite rien si ce n'est que la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Jean,
le 8 septembre 1997 et ça fait aujourd'hui exactement 25 ans. C'était depuis le 25, plutôt depuis le 8 septembre, mais aujourd'hui on avait ramené ça, le conseil a pris la décision de ramener ça aujourd'hui le 25 septembre, où normalement au niveau de Kinshasa nous célébrons aussi d'une manière anticipée la fête de Saint-Vincent de Paul qui est mort, entré au ciel le 27 septembre 1660. Donc ça fait plusieurs années depuis qu'il est décédé et on fête toujours sa mémoire le dimanche le plus proche du 27 septembre. Et le dimanche le plus proche du 27 septembre, c'était tombé aujourd'hui le 25. Et donc le comité organisateur avait jugé bon que nous fêtions cette figure d'époux de la charité de l'Église aujourd'hui. Donc un grand jour pour nos confrères, deux confrères, un grand jour pour les confrères de Saint-Vincent de Paul qui célèbrent ces jubilés, mais aussi un grand jour pour nous qui avons comme saint patron Vincent de Paul, puisque bien que n'étant pas créé, fondé par Vincent de Paul, mais nous avons quand même hérité sa spiritualité. Donc c'est la charité qui nous réunit, c'est la charité qui nous pousse partout où nous sommes pour nous occuper non seulement de pauvres, mais aussi de jeunes et des enfants. Voilà. Voilà la recommandation pour Saint-Vincent de Paul. Pour la recommandation par rapport à l'année. L'année actuelle, normalement, elle est sous la mouvance de la charité par-dessus tout. On demande à tous les dévots qui n'oublient jamais que Dieu est présent à travers les pauvres. À chaque fois qu'on va vers eux, qu'on va les aider, c'est Jésus-Christ qui souffre dans ces pauvres-là que nous aidons. Donc ils n'hésitent pas d'aller au large pour célébrer cette année de ces thèmes annuels. Voilà. Na lingala iteke kinwa, nyoso tio lobi, koki konimola wana lingala. Lelo ezali mokolo monene pona biso bandeko balingomba ya Saint-Vincent de Paul. Pamba te toali kosepela mibutuku mibale na itano, jubilé d'argent ya bandeko babiso babale frère Jean-Marie Koupa na père Grégoire Chimanika. Grégoire Chimanika nakoki koloba lisusu ke aza mwana Sainte Rita. Donc mwana outil na paroisse esika tosala mosala. Donc c'est un plus. Et puis bandeko nyonso à Saint-Vincent de Paul ya lingomba Saint-Vincent de Paul bazoko sepela eyenga monene à Saint-Vincent de Paul pour to anticiper na mokolo malelo. C'est normalement Saint-Vincent de Paul akufa le 27 septembre 1660. Mais au lieu to sepela le 27 to poussi yango on a lelo le 25. Donc tout ça qui sont aussi manqué. Mais le 27 to robosa na été le 27 vous allez mokolo monene pona bana kelasi na babola ba to sala ngo mosala ensemble to ko sepela longo na bango awa pe na njili. Na njili esika tozwami pe na esiro esika tozwami. Donc esika iso tozali bato banzo basongoka biso na mosala to ko sangana pour la misa masantu et puis pendant l'impati et pour sangisa biso. Merci beaucoup. Bonne fête. Ngai père Grégoire Chimanika Chombe naza religieux à Saint-Vincent de Paul naza na mission na Canada kuna naza curé ya ba paroisse mibale, c'est-à-dire unité pastorale Saint-Lambert oyo na paroisse Saint-Lambert Saint-Thomas, mais soki tozo solo la boye ezamingi po na yaki na Congo pona ko sepela mibutu mibale na mitano ya bomi bonzi na ngai na lingomba pe na bomo religieuse, c'est-à-dire pour 25 ans ya vie religieuse nde to sepeli yango depuis le 8 septembre 1997 nde nasalaki bilako na ngai ya yambo. Et depuis wana nazao kokola kati na lingomba pe le 8 septembre 2022 nakubisaki 25 ans ya bomi bonzi nde sikoyo lingomba sepelaki
tosala yango penza kosepela na ndenge ya kafukafu na ndenge ya malonga le 25 septembre nde esali ke tokutana pe ozwi bilili yo moko moni ndenge eleki. Donc mpo na ngai eza esengo makasi parce que 25 ans eza moke te eza mpe mingi te, mais na kati ya 25 oyo tosepeli eza ke nakumisi nzambe mpo tobanda mpe mingi, mais bato nyonso lelo bamosusu balongwa bamosusu batika, mais nzambe asungiki ngai nakokisa 25 ans lelo. Donc nakoloba ke eza na makoki na nga moko te, mais nzambe ngolu ya nzambe nalobaki na lopoto tout est grâce koloba ke oyo esalami na grâce ya nzambe kaka elo mosu eza te. Nga nakumisi nzambe kaka po akomisi nga na mokolo ya lelo, nakumisi nzambe po esalami ke nalakisa pe po naza mpenza mwana paroisse Sainte Rita, po nalakisa bandeko ya Sainte Rita ke kobanda lokolo moko okei malembe boyambi bomibonzi na kati na lingomba na vie religieuse eza eloko ya décision ya vocation, mais eza esu kotia motema eliki ya obele na nzambe. Donc nzambe ye moko po na bomoto boye okokoloba te ko ngai na koki, mais otie motema na nzambe pe na boyambi na eliki ya lokola biso toza bato ya bolingi. Donc vie na biso eza charité, donc kosunga babola kosunga bato oyo bazaki bakipaka bango te nde mosala na biso. Na mosala wana nebike nzambe pe azobenisa ngai mingi. Merci beaucoup na résumé au Pessibicho. 25 ans c'est pas facile. Quelles sont les difficultés jusqu'à nos jours dans 25 ans là au koki kopesa na génération bakolanda lokolo na yo? Bomo nyonso balobi moto atambolaka nde oyo atombolaka poussière. Donc kati ya mokili mabaku ezangaka te, mikakatano ezangaka te, eza ya oyo ke mutu nyonso na kati ya bomo ya sengeli abunde etumba. Bomo ibo Kristo eza etumba pe elobi te keno okokuta nyonso malamu, mais na kati ya ozo bika nango lokola na lobi kotelemela boyambi elikia bolingi okomona ke ata makama ezali ata mindondo ezali na mosala na biso ezalaka bozute ezalaka lokumu te, ezalaka kosala nyonde tolobaka dans la simplicité, dans la charité, dans l'humilité. Donc nde esunga ngai omona bamindondo ezangaka te, mais ewe eza makasi na nga eza mingi na boyambi na losambo. Nebi pe kenga na sambela mpona bakristu pe mingi bazosambela mpona ngai nyonso na esala te ngai pe nalenda na mosala nazosala. Voilà, olena mosala zali kosala séjour na et uniquement mpona yango tozaki na baprogramme mosusu te nayaki kaka mpona jubilé lokola na lobi naza na mosala makasi kuna na biso batinda ngai na paroisse eza réalité ya biso na poto, mais naye kaka mpona kosepela jubilé pe nazozonga po mosala ezozela ngai. Voilà, merci beaucoup mosala ezali kozela yo. Ça 50e anniversaire à Saint Vincent de Paul par rapport à la manifestation pour l'année prochaine en France, si je ne me trompe pas. Comment vous vous organisez à partir du Canada? Bon, c'est vrai que la famille vincentienne est un témoignage au monene ya bolingi et puis ezo salema ezo bongisama bisika binso ezala wana Congo, ezala na Canada, ezala na France. Tozo bongama pour que tolakisa biso toza ba yekoli ba Yesu, mais tolandaka pe ndakisa Saint Vincent de Paul po ebaki ko linga babola pe ko sunga babola nebike tozo longo pesa sulo kumuna oto benga bato ya mawa babola po biso lobaka baza ba kontina biso les pauvres sont nos maîtres. Dona mukolo wana to tombola kande babola to pesa kande ba valeur po bato wana to benga babola ndamso ngenda pana bango okolo bakena ke kote ya ye opese mwa eloko me tozwaka mingi pana bango boyambi eliki omona ye azangi nkita peut-être mais ana nkita boyambi makasi tozwaka makasi na misala wana. Voilà, tozwaka makasi na misala wana. Un petit rappel pour chuter, on a déjà débordé les minutes. La date du 27 septembre, vous dit quelque chose? Oui, mais 27 septembre, ils ont fait il y a Saint Vincent de Paul. Il y a un tobi qui est toujours organisé des activités pour nous couper ces jours le kumu na babola na biso kolakisa ke biso toza banzene neke ya bolingi
kosunga babola bato ya mawa bato ya pasi mosala na biso yango wana tomibonza mpo nango. Message phare au copie son accord de Christ partout dans le monde entier. Surtout na bajeune oyo bazolika kotambola na nzela bomibonza babanga te bomoi nyonso ezala ya libala eza wapi ezaka kaka na mikakatano me balenda boyambi soki nzambe abengi na mosala nyonso asala bavocation eza ebele me lokola ngai nauti kosepela 25 ans ya bomibonzi ya vie religieuse nazosenga mpe na baye bazokambela wana ya kosalela nzambe babanga te balanda pe bisengo ya mokili te baproposition ya mokili te mpo lelo mokili epesa biso baproposition ebele me bayeba kotosa bobele nzambe bayoka mbela ya nzambe kati na bango mpe bamibonza. Merci beaucoup. Merci. Après ce temps passé ensemble, puisque effectivement il y a des échanges sur la parole. L'année passée, j'étais très rare au niveau de nos communautés à cause de certaines responsabilités qui sont tombées sur moi et que je devais assumer tout seul. J'ai couru gauche-droite, ce qui fait que je manquais un peu plus de temps pour m'approcher non seulement des communautés, mais aussi de nos œuvres. Quand la dernière fois que je suis passé par là, c'était la récollection qu'on a eue autour de nos fondateurs ou dans les planchins. J'étais dans cette salle où on a eu du plaisir. On a parlé de Saint-Vincent-de-Paul. Le conseil que j'ai donné tout à l'heure là, pendant l'homélie, en fait, je me suis mis à la place de Saint-Vincent-de-Paul. S'il était ici, est-ce qu'il allait se retrouver par rapport à son esprit? Ce qu'il désirait, la qualité des gens qui désiraient travailler avec lui, et en plus, la qualité du travail que ses collaborateurs devaient produire. Lui-même a fait un effort. C'est au contact de la misère qu'il a compris ce qu'il fallait. Au départ, c'était encore à tâtons, mais quand tu l'as rencontré la vraie misère, c'est là où il a rencontré la vraie vocation. Et pour la formation par rapport à l'excellence, ainsi que pour le vécu des vertus. C'est ainsi qu'il est apôtre de charité, non seulement à l'égard des dieux, mais à l'égard des autres